Ça veut dire dans don prophétique, ceux qui ont rempli d'angouya, don prophétique dans le sala. Don prophétique dans le sala, la gambaka chorale prophétiquement. La gambaka chorale prophétiquement. Ok. C'est-à-dire la coopération à Bino pour partager la onction. Donc, une onction prophétique. Alors, si selon Bango, le rôle de Bima, aller lâcher au thé, onction nayo, mais on va travailler dans le pour faire ça pour l'église dans le Evinba. Vous êtes d'accord? Si quoi le président wana, et donc vous allez tant Bango tondi si kana ngoya Bango, le bike y est passé wana na bimite na koluka aide. Azali saba aizobisa ba mama na rabatik ba ebisa kana tika koyebisa batu ye fati sanguya ne tanka sisi nguya na ite akotika ngaite lokola bango baboyi ngana koma mwana na ye ya kotika ngati ye fati nsanga lokola bebe na zonga l'église na ko bâtir l'église na bango tina ko zonga lokola bebe l'église ndesika bituma neti na ndenge na yaki na Londres azo sikoyo likambo oyo bengi biso sikoyo ndenge onction na bazosala baopesa moyo olingi biso tosala nini na bengeli bino prophète wana Canada siko eko kota na contact na bango ngana za eko kenegisa combat spirituel ayeko kota na contact na bango tanga kota na contact na bango okay ndeki suti na combat spirituel ngana na sambela na combat spirituel na sambela na combat spirituel yo zana ba demo sangisi ba demo ebele bondeni papa tangu yo zana makambo wezali ko luka délivrance esenga koza na ministère a combat soko ozu délivrance yango mama Yukangai. Sikoyo tangu prophète wana, tangu akoti na contact na madame Raja, akomosa makambo no zo yoka, ça veut dire akomosa ni, nikamanga na bengele bile zaboi. Ça veut dire akomosa na butu, ye akoya activer manto na akoya na sexe. Siko na bando yoka lokola posa, mais na butu lokola na lali moyena yebezati. Moyena yebezati. Siko akoya na sexe, azo yokisa oposa ti, tangu posa wana yokoma makasi, azungu ya wana apesi madame Raja. Après madame Raja, je crois madame Raja fungoli na nzoto ba récupérer nzoto mobimba. Tango na mkana tongo na saka bébé. Na kukosala tayi loko mo spiritualité. Sikoyo eloko zaki wana, tango madame Raja zo swana na mutu wana, oya bande ko futa mutu na desika. Oh, dini ba komo peso nguya Marie Claire, pendant que yo za na ngodo droite. Normalement dès que kababa Claire ezali, yo za na togo ko nguya ete. Sikoyo ye mutu wana apopoza ki a sala kayango, ya pesa ye mbongo. Sikoyo to sto eziye mbala. Tozo ebisi to bitika makambo zo sala. Na butule ngana nalaka otana tuwa tipo l'église ngana kenda ba yebiye mutu asunga nga pona zonga ningi na zalaki sikoyo ba kompleti na kola kakate na zonga ka ningi na zalaki te sikoyo epunda na kele ko funda kama madame Raja zongi na 2015 septembre 2015 azongi na ndako ngana ebi soka lobike ayeko kanga nguya na po bana na ngaba tambola kama be sikoyo na ina expliquer proverbe moko. Ouais. On comprend que dans l'église, ils ont les masikoyo na diaspora. On comprend que dans les copains sataniques, ils ont ma casse. Ngala sina comprenant on a dénoncé en autre. Oyoka déjà, au moins attends moi si pour marambaso loba. À côté de la délivrance place mon délivrance il y a bien hier au yango. Il faut y a dénoncer yango clairement que au kotaka ba maison atika koloba que non azwaki peut-être nguya po azo na kaza na nguya que na nguya ba pesa na nguya ya prophétique ba nini tout c'est-à-dire il faut y a dénoncer bato wana place coopération na bango basalanaki komika no de kozala so tuyango so ke pa mawale sa eza ba nini et kozala pamba yo kanga papa kasi loko ngana zo yebisa yo oyo tangu nazo kende na tangu nazo ko yari yazo ngi ndako nga banyu ko attaquer ngai tanga banyu ko attaquer ngai sikoyo na banyu ko landa ba enseignement bazo lakisa soko sala eloko lokola pacte spirituel esengeli na yo ko yambolaka ko renoncer na malogo yo lobaki parce que yazo landelo na malogo yo lobaki eta ko se na mwasi mariage sikoyo so boyeni na mwasi oto ou bien ozo récupérer même bongo no adibala sikoyo mwasi on lokola lobaki to kabona zo zitila ko lo bio lobaki nanga tina liwa na zamu otomona ndeni
likambo ya zosala spirituellement sikoyo eloko bato bazolobake aza na droit nango te mpo nga nasengi pacte na Allô? 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 baraison ya pesaki kazongi bana nga batambozaka malamu te yango na ya bandozwanguya na nga mokolo nyonso sikoyo ntango bandi koatake nga mingi nde sikoyo nga nazongi esika nafundaki bango epai na seyafu esika bakipaka makambo bapaster awa nakendeki kofunda bango nde nazongi kuna nga bitala akendeki alobaki nanga kutu mokomsuki alimbisanga metala lelo azongi so na ndako nanga abandi kozwa nga nguya alobike ayi kozwa ngo mpo bana nga batambozaka malamu te sikoyo bato batika te banguya oyo abandeki kozwa ngo epa na yo abandeki kozwa ngo neti na bandenge nini ça veut dire soka fungoli pacte wana okoyoka ta mususu neti courant zoleka na liboko na kati ya nzoto siko okoyoka ka liboko zolenga ti otikali énergie za sute akozwa na liboko akozwa na likolo partout esikali ngazo akozwa na masoko na sexe partout siko tango odambuka omona meme yo ozaka moto ya monene omoni mbala moko kobi mokie lokola mwana mokie ça veut dire avide yo oyosala eloko moko eza te jusqu'au pour ça il faut akanga afongola pati na tete na akanga ngo akanga pati voilà il faut akanga pati sikole na kena seyaf esinga aza na droit te ya koya na ndako na nga koya kosambisa nga parce que yesu masiya atineki motu te po aya kosambisa biso esoko oza na problème kosambela po bana bayoka bien mais motu moko azali te juge akoya na ndako na ye kosambisa yo boye na boye sikoyo ntango ayoki ndenge nangoni sikoyo moyen ezali te po akontinue misala na ye nde aluki akorrompre prophète wana ya canada po ayebaki kaza na baproblème siko akomi apesi ye mbongo maliboso apesi 2000 euros sima ye kopesa $2000 sima ye kopesa $500 po prophète wana azovana na belgique aza na moyen ya kovivre te pasi bosinaki sikoyo eza na maboko anaye ya ye mwasi wana normalement eza na toka kofungola yango te bazofungola sikoyo bazofungola makasi selon code ya bino akoki kofungola yango te mais ye azolivre yango sikoyo na basi sikoyo azofungola azolongwa na ndako na nga te azolongwa spirituellement na ndako na nga yango susi na yo ezali ke il faut akanga yango oleki afungolaka yango faut akanga yango parce que naza moto église na ye te naza moto église na ye te akokobanda kovivre na onction na ngai te c'est bon donc mpo na bino na onction na bino kaka soki oza moto église na ye nde akoki kovivre na onction na ye sikoyo na baeglise wana oyo ozoyoka ya baministre ndenge na koyebisa yo balobi te kaka pasaka bandovivre na onction no tout nani ntango nyonso ezali ke ntango azala le besoin akoki kodispose na onction ya baministre to bapaster ya église parce que aza lokwa paster titulaire selon idéologie na bango ezalaki ntango bozosigne pacte il faut bozala ensemble donc botravailler dans une même église lokola ye sikoyo alongwe na marke na ye alingi akende alors que idéologie spirituelle na bango eza kote kuna susi na moso tozosola na ye sikoyo ezali ke ayebi ke atika mo basemence na ye moko kuna na kati kuna oyo ezali ke peut-être tokanga bato bayaka ebele na kati église tokosaka bango tovoile bango apesa exemple mais eza bongo te ezali lokola bango balingaki na tika na église na bango mpo bamonaki badon spirituel ebei na kati na nga bamama na nga nde baboyi mpo bamama na nga babi toyebisaki biso dès le départ akotikala na biso to akoya na biso ozomona sikoyo ye paster wana nde abandi kolinga nga nakoma mwana na ye spirituel bamama na nga nde baboyi yango babaki na nga bima sikoyo azalaki mayele asalisaki nga pacte au travers ya pacte wana yebaki même soko nazala mosika akozala na droit azofonction na nzoto na ngai nde abandi batati conscience na yo moko ezoyeba ke pacte na bino eza par mama wana otanga ikuna eza epa na oyo moto atikali na biloko mobali eza lokola moto asaka babenga servitude transféré tika na makambo wana mobali atia pays mais mwasi nde moto so atika na idéologie yango bapacte na bino nyonso tu wana oyo bosinaki yango eza kote kuna conscience na yo ntango ezoyeba ke moto wana nde moto aza na biloko na nga spirituellement ye parce que pour le moment ye pozo travailler na esprit spirituel na bino wana ezocircule parce que makambo ebele ozolobaki ayaka na ndako na nga moto aza normal soki ayela na kati ya ndako no awamona ndenge moto nazoya te mais ye ozomona na ndenge ya molimo ye sikoyo nasantaka bango nozoyoka bango nakosanti baprésence ya bango nakosanti baprésence parce que oza na kati ya makambo yango yango ozosanti ke sikoyo aye
papa oyebi ata moto nyonso ndenge atambulaka boye moto ya moto azalaka na badon na ye et puis soki oza na niveau spirituel ekomi okomi mwa mature ozala okoki koyeba ya bino soki eza na ndenge ya mabe te papa eza na ndenge ya mabe te mpo soki ezalaki na ndenge ya mabe organisme oyo kipaka bapaster nyonso engaloba nanga eza na ndenge ya mabe elobi nanga boye te elobi aza na suka ya kozala na ndako na yo te spirituellement elobi nanga bongo donc yo ozosalela nzambe okepa na moto moko ozolobaki mutu wana ayende mutu afungoli makambo na ngai po apesa bato mo basala nga mabe ozoyeba ngo ndenge cetadi ozoignore nzambe carrément parce que mutu nde moto apesi yo nguya wana ozoloba wana eza nzambe moto apesi yo te yoka sikoyo yoka ngai papa ozomona mutu bon oyo neti ndenge ozoyoka likambo oyo ya nguya wana nayebisi yoke babengaki mutu na bango me ngai nayaki na nguya na ngai nayaki na nguya na ngai nazalaki na maturité spirituelle nayaki na nguya na ngai bango sikoyo ntango bavide ngai babengisi mutu na bango sikoyo balingi te ngai nabima na nguya na bango sikoyo bon na mokuse tozosala ondire tozoumela place mo ekanga Eugène ekanga ye ayebisa biso alingi siko biso tosala nini nga likambo nga nalingi oyo nga nazolinga kodenonse eza profete oyo mosusu oyo atikalaki azolanda likambo sikoyo azosalake moyen bato basala nzambe awa bayebenga te mpo ye na butu Olivier Shekina ye wana sikoyo akooperaka na madame Raja moyena mbongo wana azengaki oza telefone na ye naza telefone nazoyamba te parceke mokobusaka te yeke telefone Olivier Shekina yango azaka wapi auta Canada akotaka na Londres pa akotaka na Belgique na Londres ayaki pa nani na Londres akotaka supa tukala te akoma akota na beglise mosusu ebe eglise na kote nakotaka na beglise na Londres pesa numero na ye tokotala contact na ye na yo nzela moko zeba sikoyo ye Shekina ayebeli yo na kombo nini kombo na ye kombo oyo ayebeli yo eza kombo nini Marie Claire Mbwichi bango est-ce que sœur Marie Claire oui banda bomwana yo baleso kindoki te lero botama te papa na ngai pwani nakoloba soko bengi leki na ngai aza kuna alonda kwa biso te nazotuna leki na yo te nazotuna yo moko po ekozala oza na sorcellerie obotama nango oyo kosangisa akota kindoki te mobali na ngai navanda kaka tel na mobali na ngai sina ndenge ayekokende pesa so numéro ya telefone ya mobali na prophète yango ebandi combien zela natala nguku na zela natala oza devant vrai serviteur ya nzambe oyo kindoki ya pamba na bino wana likopaya ekotaka te mais tosolaka na ndenge biso bato osilisi kindoki na Angleterre sikoyo tokoti na Europe po tosilisango ngai naza na kindoki te bato baloki yo biso toolandela bao baloki yo wana eza kindoki te mais ezali principe ya baeglise pete koyebaka te pesa numero na ye principe église ezalaka boye te pesa biso numero te église ya diable ya azoloba église ya nzambe te ya diable eza 00 32 23 24 82 78 c'est-à-dire 78 mais oyo eza numéro ya Belgique oyo eza préfixe ya Belgique oui akomi na Belgique aza suna Canada akomi na Belgique kombo nani komone Olivier Shekina Olivier bongo yo kombo nani Marie Claire Mbouyi Chibangu Marie Claire ok d'accord bozala na écoute tokotia na ligne ça va surnaturel azoyoka biso surnaturel eza bato babimaka na molimo explike na surnaturel eza ndeni mama eza bato babimaka na molimo akoki kozala spirituellement esika ya motu ozomona malgré azala Canada akozala spirituellement aza esika ya motu nde bato ozoyoka ke nabimaka dans les surnaturel ou bien naopéraka dans les surnaturel donc azali aopéraka dans les surnaturel yo oyebi basection surtout wana papa kasi po azalaki za mosusu ozotonisaka meme na mosika na surnaturel
oui na mosika na bandoyoka chaleur ezokita nguya nzambe ezokita likolo na ngai nguya nzambe te ozoka chaleur te bango ekanga bango babenga ngo nguya nzambe nzambe ya satana donc lera zo banzambe nzambe wakela likolo na sete nzambe satanique yango moni baeglise etondi na bandumba tala mutu lokola Ogi Supu auti prison bayambi ye lokola mokonzi na église na Londres. Bon papa na ngai bon proverbe ouais bon yo basiko likamutozo wela na ye likamutozo wela na ye azosala misala na butu soki nga na la achauffe sexe na ngai akamati nguya wana pesi mwasi wana mwasi wana afungoli sikoyo ya nzoto balongoli nga nguya nyonso na batongo sikoyo bandi koyoka ye bandi kotya oyo ya ye alobi bato bakoyeba te sikoyo biso toyebi likambo wana yebisi tika yango parce mwasi wa mwasi tika pasi mingi ifotima na bina ngai ntango asufa yango oyebaka mpe ozosantika azosofa yango alors eloko moko te papa tina ndenge ntongo ekotala nayebi eloko te nakoyoka bango kalia na 5 du matin lokola nasambelaka na 5 du matin sona moki na 5 du matin mpona kosambela lokola bango bazalaka spirituellement na ndako na nga nakoyoka mosusu wana lokola azoyoka jalousie ya bandi kobimisa abida kolalaki ya asalaki boye apesaki nguya no epaya mwasi asavarage okomona maboko no ekomi mike makolo ekomi mike na kati na ozoyoka lokola okomi polele ozomona sikoyo nasiki nazomena semba na manayebisi tika soko tiki te kana kobimisa makambo parce que ngana za mwasi na yo te mpe nalingi kozala mwasi to te meme na molimo nalingi yango te nayebi eza péché nalingi te nalingi kaka otika donc ndenge toza boye soki vraiment obongwami mpenza bien te eza très dangereux même kozala na mobali na kati ya ndako mpo bamilimo wana bakoya koboma mwana bato na kati ya ndako pour rien papa nazoluka délivrance na ngai ça c'est un et naza mpe na besoin ozoba délivrance mazokende kozama mpa na walesa est-ce que proverbe walesa mpenza aza paster akodelive moto walesa anganga neti ye moko ndenge azanga walesa aza nganga walesa moto akonseille eza camarade nga lokozaki na cancer abikisama na bapriere na ye nde koconseille na mpe marie claire akataka bapacte azali makati na priere tokende na yo apriere yo mpo makambo esila Marie Claire Marie Claire yo okendeki ozwa nguya po donda osala église okoma pasteur monene pa bato wana otosi mibeko na bango te yango babalukeli yo bakomi kosakana na yo sikoyo eloko eza ndenge wana omoni yesu azolinga aloba par rapport ya discours nyonso to oyo opeki discours na ekinga na toza na bato na yo oyo yo olingo travaille na bango mais ntango bato wana baza na eloko oyo place oyo yo kozala te otaka na bango ensemble sikoyo okende église ya bato mosusu bayebi ti na église wana oyebisa bango oyo aza moto ozosala répétition makambo oso lobi toaaa nango te mais eloko dans lobi ezalaki likopa na bino yo mpe oyebaki te ozosala pacte na bino ke yo okozala mama prophétesse soki olobeli bato omonaka okozala na vision okomona makambo nyonso tu oyo emoniseli yo okozala nango paster wana kuna mosusu akozala par exemple neti ya bato babotaka te banini tu etu ye akozala nango oyo kuna mosusu akozala na semence moso azolobela bato naopesa exemple mpona azolobela bato bobimisa mbongo to évangéliste makambo tozolobeza bongo te nazoéclairci yo bien ndenge bozali wana prophète yoka ngai ndenge bozali wana papa Salomon aza na oyo ye baton na ye oyo aza na yango soki neti boyebi ke boli bozala na église oyo bato baforme yo mpo bamama na baza ko bamama no spirituel soki ozopesa exemple ya par exemple neti ya proverbe nanga eza nde parce que biso mbai tokokabwa na lelo tokozala maprobe spirituel oyo ozolobaka ebele wana te mais nakomi nango mpo na église wana kende kokende eza église mabe non yo place oyo nde kozwa formation na yo c'est la place oyo nde kosine bapacte na yo ezalaki yango wana te papa na ngai naza koloba na yo esika na wuti kosala formation nasalika école biblique après école biblique nake epa moso babenga guelcho donc navani na bato wana ndenge navani na bandako na bango tout ça eloko moko pacte spirituel esalama te ni koyebana na nzoto ni quoi que ce soit bamama na baza bamama ya mikolo bazalaki na ba 60 ans donc basala nzambe na bango na bosolo bafana na bango moko azalaki azalaki mosi ya libala bongo sikoyo après libala na yo kaka moko azalaki mosi ya libala kolobaka omoni yo depuis tobandi kosola awa
très bien que bateau na koya au moins des fois va chauffer au cas où ozo na mona molimi na suka makama chauffer na kwa na suka sikoyo mama Marie to sala siko na yo ndenge ni puisque ozolinga kondima te délivrance po esalama ebongaka yo moko ondima ngo nsima badélivre yo mais yo ozolima délivrance te siko tokosala no ndeni yoka bato nyonso tosoli na bango nayebi te so ozocomprendre nga bato tosoli na bango nyonso processus ya délivrance ezokende bien processus ya délivrance ezokende bien parce que ozala il faut kende na repentance sincère oyo akoyambola mpe akotika ye aza juste fidèle mpona kolimbisa ye mpe koefase batransgression na ye sikoyo ntango yo bandosala repentance na yo sincère déjà lokola motu wana akufa mpo bato mosusu bazalaka soki aza vivant abandosabote restauration abandosala ndenge nini ntango yo vandi atozanga mobali marie mpo nde na bimaki na eglise bakona bango bazoatake nga lendakendiki mpa mama olangi babisenga vanda na mobali no tous les jours akokima ozomwa babi lokola oza wana vanda na mobali no tous les jours akokima sikoyo eloko ni abanda kosala na ebandeli wana abanda kosala soto siso vanda na mobali nango oyoki ya pénétre yo donc ça veut dire ozongisi pati ozomona sikoyo lokola ye akufa akokosala so makambo wana te sikoyo mwasi nde azokontinue kofungaka bapacte oyo ezofungola mais ye aza susu na possibilité ya kozongisaka neti bapacte yango te mpo ye aza ya kokufa mais sikoyo moto azobebisa makambo oyo tozoloba na yo eza prophète wana Olivier Shekina oyo azoluka sikoyo kovivre na makambo wana ça veut dire mwasi oyo apesaka ye mbongo bato oyo bazali kolandelanga bayebi ke ye azalaki apona kosunga nga sikoyo ye azotika ye asaka nga makambo mabe mpo bawana mosusu bazali kobima na molimo te bayebi ke ye abimaka na molimo ozomona sikoyo ye ndenge abima na molimo bango babima na molimo ye azalaki kona mpona kosungaka nga mais sikoyo ekokoma kote na bango ntango akomi kote na bango nde akomi kopermettre bango basalaka nga mabe mais moyena bapesa ye mbongo sikoyo esuka ndeni sikoyo yango ndenge na bande koyebisa na bandi seki nano te liboso na menase na biso koloba no na kazarema babinanga biso olobaka so makambo na bacerte na tiki mais ezalaki so na bila bango neti fe na obebisa bilo na kazarema obuli bango batiki nano bamakambo yango bazali kosala baatake na bango soki kaka olembisi maboko bazongeli bacontinue sikoyo mikolo elekanaki tozali kosokola na papa fapas abinanga bo okoya boye tokoorganize ndenge nini tosala nazobenga papa jeune ekanga azali te namoni toza na vacance okoya omona mikolo oyo nano batiki po ayebi ke ntango bato bakoyoka ye makambo azosalaki ayaka na sexe yo oza mwasi na ye te eza bien te mpona ministère na ye donc omona ye atiki mais deke kaka ovandi bien otiki komenase wana azongela bandosala sikoyo eloko mpenza oyo epesinga mpenza kanda yaka komosala ngo nga na vandi nakomoyoka bandi kosala ngo eza bino nga naza mwasi na yo te nalingi mpe kozala mwasi na molimo te oza moluba ok sikoyo eloko nga na koyebisa yo lokola babiloko eza kindoki bazarde te oluka mosala ya nzambe moko boye oyo ozokanisa bawalesa banini etu keloko eza koluka nganga omoto babenge nganga nde akofene bamakambo nyonso tu ozosala wana te ekanga na monde na bango ekanga opesi conseil mabe ye deja aza na maboko ya banganga bakosakana na ye te ye ifa afuta tike ya Manchester na aleka na délivrance afuta tike na ya Manchester oluki esika no akolala na hotel oye baséance oleki soki na baeglise ebele baane ebele esimbi te epa na ngai nayebi so soki oye tosololi moko ya liboso ya mibale makambo wana osila me na kologe oyo epa na ngai te ifozala na esika na ozolala soki eso epa banganga eza pasi soki eso epa mpo oza deja na maboko ya banganga do Shekina wana abimelako na butu Shekina abimelako na butu donc Shekina wana abimelako na butu ayaka spirituellement banoka présence ya butu wana ozoka présence ya butu wana esika yozali akolanda mpe alanda ko partout esika yokendaka spirituellement bebezaka bango lokola baesprit humain donc abimaka mpe asalaka bavoyage astral abimi na nzoto aikokolisaka mpe place biso tozosolola ye ndenge tozosolola bino boye ayebi azali awa ye moto savaradi azali awa ye Shekina azali awa prophète maléfique azali awa bango nyonso ozolanda conversation na biso
Siko suka nango ezani. Suka nango ezali, ngana menasaki na dénoncer. Nega na zo sabino. Na menasaki ngana bina ko dénoncer yo, mais biso yo kota ko bando kota sute. Bateau sur le bawana vrai faute. On dit ce qui est bizarre, on a évité na bateau pour la même ceux qui pouvaient projeter en haut. Donc marambo c'est à zone loba, à zone ba sekina, à zone ba prophète wana ba extension des gens au ba famille plusieurs ba congolais na kata d'église na bango. Na nenga kindoki ndenge zolo basibo wana bazana banda kwa bato na nenga kindoki ba yeba na situation ba famille ya bato na nenga kindoki mais na wana ndio wana ndio asolo bakoko yeba akoyeba situation na yo nyengo vandaka ayaka na ndako na spirituellement ayebi kwe wana ndio asolo c'est longtemps ba besoin de formation na tango ça va pas que on demande besoin de mona mama na ndenge na que c'est bobo na poke na ndako mutu spirituellement au lieu de la foi ma mona zo na ngana bi makate bango bazana kapata ko bima ngana bi makate ngana na kujide na maladi ya hiyo kama ina na niveau bi makate enga na bimakate ezatela koma na niveau na bimakate mendes koyo lenga bakobi ko soigner bazai ko soigner na musika et puis mutu ala bandiko attaquer na musika na zona za tango nanga siko za soki bo zala ensemble ke bo para bino musana bino très bien ke bo panzala te olinga pe o bando dimandeke bango babimaka na molimo ke oke okota ndako wa mutu oyi ba te ekanga fotu na essayer na bimate ye abimana na ba voyage astral la sala namte akoma ina na niveau wana te nazoyoka nde bapresence na bango ça veut dire so bazali awo nazoyoka ozomwa soki balobi na koyebake bazali ozomwa lokwa baza habitude banda meme lere na yeki na londopropete moni basysteme oyo ezaka bapaster mosusu batindaka basere bandoki bayaka aloki neti moninga na ye moko boye pa ale apres ye moko pa ye na bomoto alobi soki oye pa paster na biso akomikisa yo oyi basysteme yango ndenge ezalaka si bango bazalaka mpe omoni te ntokala na nani na supu ogi ya mangembo bazalaka capable aloki yo abondeli mpo na malade esili soki okimi eglize azongiseli yo yango pe na systeme ezalaki baza na basere moko bazalaka na kati ya eglize bandoki wana batindaka basere wana bakoloka yo na kati ya ndako na yo mais kaka sere yango nde mosango makambo oyingela yo ye moto akoya koyebisaki ke non soki epa paster ma kosambela na yo mpe makambo nde kozala c'est bon ndenge moko lokola ndeti tokosola na ye soki akomaki ntango soki na premier niveau soki akomaki ba deuxième troisième degré ya likolo soki abandi te kobimaka na ye na esprit akokende mpe ntango so aye mpana babokelo maladi moko boye ale na nsima ye moko aoriente yo epa na paster nini oyo yo papa makambo oyo ozoloba eza makambo oyo moto aza bebe spirituel bakontie na kindoki ayebi te alakomi kosala makambo nakoloba eza bongo te ezali nazoyebisa bino naofungola bino mwa moke na basysteme ya baeglise ozomona ke ezaka na bapaster ebele oyo eza na baministre bafonctionnaka bongo eza nango na rien avoir na makambo bino ozoloba wana eza ndenge wana mais biso tozosola nzambe soka la personne ndenge nini bato baopelaka oyo bino bosola ndenge ya bandoki mais biso tokosola ndenge ya bonzambe kasi wana nazoyebisa yo ndenge nazoyebisa wana eza kopa likambo akende ser na biso Marie otikali na 5 minutes lokola olingaki mokili eyeba mambo shekina azoloba message ni ozoyebisa shekina na message ni ozoyebisa mokili bayoka yo message nazoyebisa ye nga nazoluka délivrance na ngai nasi nayebisaki ye likambo moko nalobi nalingi susu te ayaka eza des choix ou on continue pas banganga mais ekosala bien te ou oye na Manchester continue pas banganga te continue pas banganga te na bandaki na nazwi temps na ngai ya repentance parce que ntango nyonso natambolaki nde naluka délivrance nalukaki te nayebake ifali na banda na likambo ya pacte wana nde esika bango bakangelaki ngai donc ifali nazonga wana na banda koyambola likambo wana eske ososala basacrifice humaine osi opesa makila ya bato olekisa bato to bonabona papa na ngai ezalaki kaka na makambo ya ministère eza na rien à voir na sacrifice humaine rien à voir na quoi que ce soit rien papa rien ozalaki nango ça veut dire nazala badon prophétique soki nazali rempli na nguya badon prophétique nangai bandosala badon prophétique bandi kosala nakambaka chorale prophétiquement nakambaka chorale prophétiquement nakambaka bakasete oyo nakokolakisa badvd okokomona lere
morale. Ok. C'est-à-dire la coopération à Bino, vous partagez la onction. Donc, une onction prophétique. Alors, c'est comme Bango, selon Bango, le rôle de l'Union Bima, allez va lâcher au thé, onction nayo, mais on va travailler dans le pour faire ça pour l'église dans le Evinba. Vous êtes d'accord? Si quoi il est dit wana, et donc c'est tant Bango ba tondi sika na ngoya Bango, ba lobi ke ye passer wana na bimile na koluka aide. Azori sa ba mama na ngabati ba yebisa ngana tika ko yebisa batu, ye fati sanguya ne tanka sisi nguya na ete, akotika ngaite. Lokola Bango baboyi ngana koma mwana na ye. Il y a côté quand il faut donc ça garde la bébé dans une église na ko bâtir l'église là bango tina ko zonga la bébé l'église ndesika bitumane tina ndiki na Londres azoko sikoyo likambo yo bengi biso sikoyo ndenge onction na bazosala ba opeso moyo lingi biso to sala nini sikoyo likambo na bengeli bino prophète na Canada sikoyo ko kota na contact na bango ngana za ko église à combat spirituel ay ko kota na contact na bango tanga ko na contact na bango OK ndeki suti na combat spirituel ozana ba demo sangisi ba demo ebele bondeni papa tamu yo zana makambo oezali koluka délivrance esenga koza na ministère ya komba soko ozwi délivrance yango mama yokangai sikoyo tango prophète wana tango akoti na contact na madame Raja akomosa makambo nozo yoka ça veut dire akomosa ni nikalunga na bengele bile zaboi ça veut dire akomosa na butu ye akoya activer manto na akoya na sexe siko na bando yoka lokola posa mais na butu lokola na lali moina yebezate siko akoya na sexe azosala azoyokisa oposa ti tango posa wana yokoma makasi azungu ya wana apesi madame Raja apesi madame Raja siko madame Raja fungoli na nzoto ba récupérer nzoto mobimba tango na lokala tongo na taka bébé na kukosala ta eloko mo spiritualité sikoyo eloko ezalaki wana ntango madame Raja azoswana na mutu wana oyo bande kofuta mutu wana badesika ndeni bakomopesa nguya ya Marie Claire bandake yo oza na ngo droit te normalement ndenge likambo ya Marie Claire ezali yo oza na droit kozwa nguya te ete sikoyo ye mutu wana apropozaki ye asalaka yango ye apesa ye mbongo sikoyo tosi ye mbala tozoyebisi tobitika makambo ozosala na butu lenga na nalaka oza na droit te mpo na église onga nakendaka bayebi ye mutu asunganga mpo nazonga ndenge nazalaki sikoyo bakomprendaka te nakola kaka te nazonga kaka ndenge nazalaki te sikoyo epwinda nakende kofunda ntango madame Raja azongi na 2015 septembre 2015 azongi na ndako nanga nayebi soki alobi ke aye kokanga nguya nanga mpo bana nanga batambolaka mabe sikoyo naina expliqué proverbe moloko moko ouais on comprendre que baéglise ezosalema sikoyo awa na diaspora omoni ke balikopa moko satanique eza ya makasi ngala sina comprendre ngo na dénoncer yango oyoka déjà omoni ata mwasi oyo makambo azoloba akotikala kozwa délivrance place moko te délivrance ya bien oyo ye akozwa yango il faut ye moko adénonce yango clairement ke okotaka ba maison atika koloba ke non azwaki peut-être nguya mpo azoyebaka aza na nguya ke naza na nguya bapesanga nguya ya prophétique banini tout et tout c'est-à-dire il faut ye adénonce bato wana place opération na bango basalanaki komika no ekozala nyonso tu yango soki okepa bawalesa eza banini ekozala pamba yokanga papa kasi eloko nga nazoyebisa yo oyo ntango nazokende ntango nazokoliari azongi na ndako nanga bandi koatake ngai ntango bandi koatake ngai sikoyo na bandi kolanda baenseignement bazolakisa soki osala eloko lokola pacte spirituel esengeli na yo koyambolaka korenonce na maloba oyo olobaki parce que azolandelo na maloba oyo olobaki eza koyo osali na mwasi mariage sikoyo osobwayani na mwasi ubien orécupéra me mbongo no adibala sikoyo mwasi oyo lokola olobaki tokabona zozi tina kolobi olobaki nanga te tina liwa naza ozomona nde likambo ye azosala spirituellement sikoyo eloko bato bazolobaki aza na droit nango te mpo nga nasengi pacte na Allô? Ntango yo vanda toto na mobali marié pona na bimaki na église bakona bango bazo atake nga le na kindi pa mamu langi babisenga vana na mobali no tous les jours ako
ozoma babi lokoyo ozala na vana na mobile tous les jours akokima sikoyo eloko ni abana kosala na bandeli wana abana kosala surtout si sovana mobile nango yoki ya pénétrer yo donc ça veut dire ozongisi pati ozomona sikoyo lokola ye akufa akokosala so makambo wana te sikoyo mwasi nende azokontinue kofungaka bapacte oyo azofungola mais ye aza susu na possibilité ya kozongisaka neti bapacte yango te mpo ye aza ya kokufa mais sikoyo moto azobebisa makambo oyo tozoloba na yo eza prophète wana Olivier Shekina oyo azoluka sikoyo kovivre na makambo wana ça veut dire moto apesaka ye mbongo bato oyo bazali kolandelanga bayebi ke ye azalaki mpona kosunga nga sikoyo ye azotika yasaka nga makambo mabe mpo bawana mosusu bazali kobima na molimo te bayebi ke ye abimaka na molimo ozomona sikoyo ye ndenge abima na molimo bango babima na molimo ye azalaki kona mpona kosungaka nga mais sikoyo ekokoma kote na bango ntango akomi kote na bango nde akomi kopermettre bango basalaka nga mabe mais moyena bapesa ye mbongo sikoyo esuka ndeni sikoyo yango nanga na bade koyebisa na bandiseki nano te liboso na menase na bisa koloba no na kazarema babinanga biso olobaka so makambo za paster te na tiki mais ezalaki so na bila bango neti fe na obebisa bilo na kazarema obuli bango batiki nano bamakambo yango bade kosala baatake na bango soki kaka olembisi maboko bazongeli bacontinue sikoyo mikolo elekanaki toza kosolola na papa fapas abinanga bo okoya boye tokoorganize ndenge nini tosala nazobenga papa jeune ekanga azali te namoni toza na vacance okoya omona mikolo oyo batiki po ayebi ke ntango bato bakoyoka ye makambo azosalaki ayaka na sexe yo oza mwasi na ye te eza bien te mpona ministère na ye donc omona ye atiki mais deke kaka ovandi bien otiki komenase wana azongela bandosala sikoyo eloko mpenza epesinga mpenza kanda yaka komosala ngo nga na vandi nakomoyoka bandi kosala ngo ena bino nga naza mwasi na yo te nalingi mpe kozala mwasi na molimo te oza moluba ok sikoyo eloko nga na koyebisa yo lokola babiloko oyo eza kindoki bazarde te oluka mosala ya nzambe moko boye oyo ozokanisa bawalesa banini tu etu kenda koluka nganga momutu babenge nganga nde akofrene bamakambo nyonso tu ozosala wana te ekanga na monde na bango ekanga opesi conseil mabe ye deja aza na maboko ya banganga baosakana na ye te ye ifa afuta tike ya Manchester na aleka na Deliverance afuta tike na ya Manchester oluki esika no akolala na hotel oye baseance oleki soki na baeglise ebele baane ebele esimbi te epa na ngai nayebi soko ye tosololi moko ya liboso ya mibale makambo wana osila me na kologe oyo epa na ngai te ifozala na esika no ozolala soki eso epa banganga eza pasi soki eso epa bapoza deja na maboko ya banganga do Shekina wana abimelako na butu Shekina abimelako na butu donc Shekina wana abimelaka na butu ayaka spirituellement bandoka présence ya butu wana ozoka présence ya butu na esika yo ozali akokozalanda mpe alandako partout esika yo okendaka spirituellement bebeza na bango lokola baesprit humain donc abimaka mpe asalaka bavoyage astral abimi na nzoto aikokozala mpe place biso tozosolola ye ndenge tozosolola bino boye ayebi azali awa ye moto savarage azali awa ye Shekina azali awa prophète maléfique azali awa bango nyonso ozolanda conversation na biso sikoyo suka nango eza nini suka nango ezali nga na menasaki ena denonse ye ndenge nazoyesa bino na menasaki nga na bino kodenonse yo beglise oyo okota kobanda okota su te bato ozoloba wana vraiment obi soki ye bizarre nayebi te na bato bakolanda meme soki oprojete yango donc makambo mosusu azoloba bashekina azoba baprofete wana bani ce sont des gens oyo bafandisi plusieurs bakongole na kati ya baeglise na bango nabasololaka na ndenge ya kindoki ndenge azoloba siko wana bazanga bandako ya bato na ndenge ya kindoki bayeba na situation bafamille ya bato na ndenge ya kindoki wana nde bakokoyeba wana nde ya solo bakokoyeba akoyeba situation na yo ndenge ovandaka ayaka na ndako na yo spirituellement ayebi wana eza ya solo selo ntango babozoli baformation pena ntango bosala bapasi wana nde bomona bozali pena omona makambo pena ndenge na question obomima koke na ndako ya mutu spirituellement oyebi makambo nde nga nabimaka te bango baza na kapasité ya kobima nga nabimaka te nga nde na komite de maladi yayo ekoma ina na niveau obima te
enga na bimakate ezate na koma na niveau na bimakate mendes koyo lenga bakobi ko soigner bazai ko soigner na musika et puis mutu ala bandi ko attaquer na musika na to na za tango nanga siko za so ba raison ya pesa ki kazongi bana nga batambo za kamalamu te yango na bando zongu ya nga mukolo nyonso siko tango bandi ko attaquer nga mingi nde siko yo nga na zongi eska na funda ki bango e pa na CF eska ba kipaka bakabo ba passer aw akende ko funda bango le na zongi kuna nga bitala kendeki alobaki na kutu mukosuka limbi sanga metala lelo zongi suna ndako nanga abandi ko zonga nguya alobike ayiko zongo po bana nga batambo za kamalamu te siko ba so ba banguya oya bande ko zongo pa na yo abande ko zongo ne na bandenge nini David soka fungoli pacte wana okoyoka tamu susu neti kurenzo le kalona liboko na kati ya nzoto siko koyoka kali boko zolenga ti otikali energie za sute akozona liboko akozona likolo partout skali ngazo akozwa na masoko na sexe partout siko tango odambuka omona même yo odaka muta munene omoni ba moko bi mukie tokola mwana mukie ça veut dire à vidéo on yo sale loko moko zati ok bon jusqu'au pour ça il faut akanga afongola pat na tete akanga ngo pour yo za akanga pat voilà il faut akanga pat sikole na kena CF palestina azana droite ya koyana ndako nanga koya ko sambisa nga parce que Yesu Masia tineki mutu te po ya ko sambisa biso et soko za un problème ko samble po bana bayoka bien mais mutu ko za dit juge akoyana ndako na yoko sambisa yoko na boy siko yo tanga yoki ningo na ngoni siko moyen ezalité pour continuer misana nde alukia corrompre prophète wana ya Canada po yebaki kasana ba problème siko akomi apesi mbongo mali bo apesi 2000 euros sima ko pesi $2000 sima ko pesi $500 pour prophète wana zo na Belgique azana moyen ya ko vivre te pas que vous signez sur les armes à naye. Il y a eu moi tu vois. Normalement ça doit confondre on te va confondre. Selon code de la bino avant confondre la moitié mais il y a de livrer à musico là-bas. Tu vois il y a de fondre là. A de fondre ce gars il a donc on va dans kuna ngate. Ya mo sisi na yo ezali ke il faut kanango o lega fungola ngo. Faut que parce que dans ton église il était dans ton église il était avant on va vivre dans son ngate. Ah c'est bon. Donc pour la bino na onction na bino kaka soko za mutu église na yende ako vivre na onction na ye siko na ba église on oyo so ka ya ba ministre ndenge na ko yebisa yo ba lobi te ka bando passer ka bando vivre na onction no tout nani tangu nyonso ezali ke tangu azaza le besoin akoko disposer na onction ba ministre to ba passer église parce que azali ko passer titulaire selon idéologie na bango ezalaki tango bozo signer pacte il faut bozala ensemble donc vous travailler dans une même église lokola ye siko alongwe na marque na ye alinga kende alors que idéologie spirituelle na bango eza kote kuna susi na moso to sola na siko ezali ke ayebi ke atika mo ba semence na ye moko kuna na kati kuna o ezali ke peut-être sto tanga bat baya ke tele la kati église to ko sara bango to ko ali bango en fait exemple mais ça bongote ezali lokola bango baninganga na tika na église na bango po bomona ba don spirituel be na kati nanga ba mama nanga nde ba boyi po ba mama nanga ba bito ebiseki bito dès le départ akotika na bito tako yana biso otomona siko ye passer wana nde abane ko linganga na koma mwana na spirituel ba mama nanga nde ba boyi yango babaki nanga bima siko ya zaki mayele asasa kinga pacte au travers a pacte na baki même si on a za musika akoza na droit à fonction ndoto nangai nda bandi batatu conscience na yo moko ezoyeba ke pacte na bino eze par mama wana otanga ikuneza epana oye mutatika na biloko mobile eza lokola mutu asaka abenga so service transféré tika na makambo wana mobile akati ine mwasi nde moto so atika na idéologie yango oui pacte na bino surtout wana okosinaki yango eza kote kuna conscience na ntango ezoyeba ke motu wana nde moto aza na biloko nanga spirituellement ye parce que pour le moment ye pozo travailler na esprit spirituel na bino wana ezocircule parce que makambo ebele ozolobaki ayaka na ndako nanga moto aza normal soki ayela na kati ya ndako no aomona ndenge moto nazoya te mais ye ozomona na ndenge ya molimo ye sikoyo nasantaka bango nozoyoka bango nakosanti baprésence ya bango nakosanti baprésence parce que oza na kati ya makambo yango yango ozosanti ke siko aye ozosanti papa boyebi ata moto nyonso ndenge atambulaka boye moto
kaka mutu azaka na badon na ye et puis soki oza na niveau spirituel ekomi mwa mature ozala okoki koyeba ya bino soki eza na ndenge mabe te papa eza na ndenge mabe te mpo soki ezalaki na ndenge mabe organisme qui pourra bapaster nyonso engai oloba nanga eza na ndenge mabe elobi nanga boye te elobi aza na suka ya kozala na ndako na yo te spirituellement elobi nanga bongo donc yo ozosalela nzambe okefa na moto moko ozolobaki mutu wana ayendi dibati lokola nasambelaka na 5 du matin so namoki na 5 du matin mpona kosambela lokola bango bazalaka spirituellement na ndako na nga nakoyoka mosusu wana lokola azoyoka jalousie ya bandi kobimisa abida kolalaki ya asalaki boye apesaki nguyano epaya mwasi asavarage okomona maboko ni ekomi mike makolo ekomi mike na kati na ozoyoka lokola okomi polele ozomona sikoyo nasiki nazomena semba na madayalisi tika soko otiki te kana kobimisa makambo parceke nga naza mwasi na yo te mpe nalingi kozala mwasi to te meme na molimo nalingi yango te nayebi eza peshe nalingi te nalingi kaka otika donc ndenge toza boye soki vraiment obongwami mpenza bien te eza très dangereux même kozala na mobali na kati ya ndako mpo bamilimo wana bakoya koboma mwana bato na kati ya ndako pour rien papa nazoluka délivrance na ngai ça c'est un et naza mpe na besoin ozoba délivrance mozoki ndokozango mpa na walesa est ce que proverbe walesa mpenza aza paster akodelive moto walesa anganga neti ye moko ndenge azanga walesa aza nganga walesa moto akonseille eza camarade nga lokola azalaki na cancer abikisama na bapriere na ye nde koconseille na bino marie claire akataka baparte azali makati na priere tokende na yo apriere yo mpo makambo esila Marie Claire yo okendeki ozwa nguya po donda osala église okoma pasteur monene pa bato wana otosi mibeko na bango te yango babalukeli yo bakomi kosakana na yo sikoyo eloko eza ndenge wana par rapport ya discours nyonso to oyo obeki discours na beki nga na toza na bato na yo oyo yo olingo travaille na bango mais ntango bato wana baza na eloko oyo place oyo kozala te ozaka na bango ensemble sikoyo okende église ya bato mosusu bayebeti na église wana oyebisa bango oyo aza ozosala répétition makambo osolobi toaapesa bango te mais eloko ozoda lobi ezalaki likopa na bino yo mpe oyebaki ke ozosala pacte na bino ke yo okozalaka ma prophétesse soki olobeli bato okomonaka okozala na vision okomona makambo nyonso tu oyo emoniseli yo okozala nango paster wana kuna mosusu akozala na exemple neti ya bato babotaka te banini tu etu ye akozala nango oyo kuna mosusu akozala na semence moso azolobela bato naopesa exemple mpona azolobela bato bobimisa mbongo to évangéliste makambo tozolobela bongo te nazoemercie yo bien ndenge bozali wana prophète yoka ngai ndenge bozali wana papa Salomo aza na oyo ye baton na ye oyo aza na yango soki neti bolobi ke bino boza na église oyo bato baforme yo mpo bamama na baza ko bamama no spirituel soki ozopesa exemple ya par exemple neti ya proverbe nanga eza ndenge parce que biso mbai tokokabwana lelo tokozala maprobe spirituel oyo ozolobaka ebele wana te mais nakomi nango mpo na église wana kende kokende eza église ya mabe non yo place oyo nde kozwa formation na yo c'est la place oyo nde kosine bapakti na yo ezalaki yango wana te papa na ngai naza koloba na yo esika nauti kosala formation nasalika école biblique après école biblique nake epa moso babenga gwel show donc navani na bato wana ndenge navani na bandako na bango tusa eloko moko pas spirituel esalama te ni koyeba na nzoto ni quoi que ce soit bamama na baza bamama ya mikolo bazalaki na ba 60 ans donc basala nzambe na bango na bosolo bavani na bango moko azalaki azalaki mosa libala bongo sikoyo après libala na yo kaka moko azalaki mosa libala kolobaka omoni yo depuis tobandi kosola awa ozokoloba soka makambo ya spiritualité moto d'accord moto oyo ayebaka d'abord na balangage na yo ozodetecte bato oyo bazoya na kati ya ndako na yo na ndenge ya molimo kaka yo mo ozolobango ozolobango très bien ke bato wana bakoya okomona des fois bachauffe yo kaka ozoyebango na molimo nasuka
sikoyo mama Marie to sala siko na yo ndenge ni puisque ozolinga kondima te délivrance po esalama ebongaka yo moko ondima ngo nsima badélivre yo mais yo ozolima délivrance te siko tosala no ndeni yoka bato nyonso asoli na bango nayebi te so ozocomprendre nga bato tosoli na bango nyonso processus ya délivrance ezokende bien processus ya délivrance ezokende bien parce que il faut qu'il y ait une repentance sincère oya koyambola pe akotika yaza juste fidèle pour kolimbisa ye pe koeffacer batransgression na ye sikoyo ntango yo bandosala repentance na yo sincère déjà lokola mutu wana akufa po bato mosusu bazalaka soki aza vivant abandosabote restauration abandosala ndenge nini nde mutu afungoli makambo na ngai po apesa bato ngo basala nga mabe ozoyeba ngo ndenge c'est-à-dire ozoignore nzambe carrément parce que mutu nde mutu apesi yo nguya wana ozoloba wana eza nzambe mutu apesi yo te yoka sikoyo yoka ngai papa ozomona mutu bon oyo neti ndenge ozoyoka likambo oyo ozoyoka ya nguya wana nayebisi oke babengaki mutu na bango me nga nayaki na nguya na ngai nayaki na nguya na ngai nazalaki na maturité spirituelle nayaki na nguya na nga bango sikoyo ntango bavide ngai babengisi mutu na bango sikoyo balingi te ngai nabima na nguya na bango sikoyo bon na mokuse tozosala ondire tozoumela place mo ekanga Eugène ekanga ye ayebisa biso alingi siko biso tosala nini nga likambo nga nalingi oyo nga nazolinga kodenonse eza profete oyo mosusu oyo atikalaki azolanda likambo sikoyo azosala ke moyen bato basala nzambe bayebenga te mpo ye na butu Olivier Shekina ye wana sikoyo akooperaka na madame Raja moyena mongo wana asengaki oza telefone na ye naza telefone azoyamba te parce que mokofisaka teke telefone Olivier Shekina ngo azaka wapi auta Canada akotaka na Londres pa akotaka na Belgique na Londres ayaki pa nani na Londres akotaka su patukala te akoma akota na beglise mosusu ebe eglise akote akotaka na beglise na Londres pesa numéro na ye tokotala contact na ye na yo nzela moko zeba siko ye Shekina ayebeli yo na kombo nini kombo na ye soko kombo oyo ayebeli yo eza kombo nini Marie Claire Mbwichi bango ok zola est-ce que sœur Marie Claire oui banda bomwana yo balesi oyo kindoki te lero botama te papa na ngai pwani nakoloba soko bengi leki na ngai aza kuna alonda kwa biso te nazotuna leki na yo te nazotuna yo moko po ekozala oza na sorcellerie obotama nango oyo kosangisa nakota kindoki te mobali na ngai navanda kaka tel na mobali na ngai tina ndenge ayekokende pesa so numéro ya telefone ya mobali na prophète yango ebandi combien zela natala nguku na zela natala oza devant vrai serviteur ya nzambe oyo kindoki ya pampamba na bino wana likopale ekotaka te me tosolaka na ndenge biso bato osilisi kindoki na angleterre sikoyo tokoti na europe po tosilisango ngai naza na kindoki te bato baloki yo biso tokolandela bao baloki yo wana eza kindoki te me ezali principe ya baeglise koyebaka te pesa numéro na ye principe église de la raboité pesa biso numéro te baeglise ya diable ya azoloba église ya nzambe te ya diable 0 32 23 24 82 78 c'est-à-dire 78 mais oyo eza numéro ya Belgique oyo eza préfixe ya Belgique oui akomi na Belgique aza suna Canada akomi na Belgique kombo ne nani komone Olivier Shekina Olivier bongo yo kombo nani Marie Claire Mbouyi Chibangu Marie Claire ok d'accord bozala na écoute tokotia na ligne ça va naturelle adoka biso eza bato babimaka na molimo explique na surnaturel eza ndeni mama eza bato babimaka na molimo akokozala spirituellement esika ya mutu osomona malgré azala Canada akozala spirituellement aza esika ya mutu nde bato ozoyoka ke nabimaka dans les surnaturel ube na opéraka dans les surnaturel donc azali aopéraka dans les surnaturel donc yo yebi basekret surtout wana
papa kasi po azalaki ya mosozo tonisaka meme na mosika na surnaturel oui na mosika na bando yoka chaleur ezokita nguya nzambe ezokita likolo na ngai nguya nzambe te ozoka chaleur te bango ekanga bango babenga ngo nguya nzambe nzambe ya satana donc lere azoba nzambe wakela likolo na se te nzambe satanique yango moni baeglise etondi na bandumba tala mutu lokola Ogi Supu awuti prison bayambi ye lokola mokonzi na église na Londres. Bon, papa nanga. Bon, proverbe. Ouais. Bon, yo basiko, likamtozo wela na ye, likamtozo wela na ye. Azosala misala na butu. Soki ngana la a chauffer sex nangai akamati nguya na pesi mwasi wana. Mwasi wana fungoli siko ya nzoto ba longoli nga nguya nyoso. Na batongo siko bandiko yoka ya bandiko chao ya ye. Alobi batu bakoyeba te. Siko biso soso ebisi to yebi likambwa na ebisi tika yango parce que moi so moi tika pasi mingi na vida ngai. Kama sofa ngo oyeba pe ozo sentir que je suis alors.